www.potonapoto www.potonapoto. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel. Dans le cadre de Mekato plus introduction, les mbokati de la presse Julien Botala Tala Lelo, à travers votre site www.potonapoto et les boss la mine d'Ovo. Lelo tozali mokolo bongo ya mercredi. Ah, tozona kimbondo référence na biso église à frère Patrice et siga wapi tozali ko beta masolo pe ya kozela ba carte na biso ya ba presse. Mais na cadre idéologie car ndenge zalaki ya Mekato plus introduction chargé ya libérer biso ba carte ezalaki ndeko au confrère na biso benga comme Max yene muto azali ne mu chargé au kabola so ba carte toujours zélande au modi bandeko nyonso ba site nyonso mais l'imbokati de la presse a tellement habité que l'image on est gros les gaboité tous ont interview par rapport à bandeko nyonso au pe bazar ya Prince Aline. Quant à moi je tiens à remercier mère Mila Bella Dinganga Mima Wetu Dinganga na seka na seki n'est pas Mima Wetu pourquoi pas na Freddy Mayemba ba Freddy mère Mila Bella Dinganga kolanda na yo bangote kolanda no bangote bango balinga nde boyete so mutaki na ndenga tuta bango balinga ngote bango balinga à gauche droite po ba sepela mais mère Mila tchana se tozande ko na biso Kempiana o boyeba ki partout azali ki pe confrère na ngai pe to travailler sika moko na pas élevé que président Denis Lesimvulu Zinanzondo TV et puis il y a zalelo na direct TV et pas les Zakari Babasoué et puis azan internet à Congo Mikili azan mbote Kempiana mbokati de la presse bonsoir malgré to kutanaki depuis 10h tozawa mais yango na pesi bonsoir po to umeli trop omoni o na mona lelo ekomi ba blague ya boye to linga ngote biso mikolo boye ba responsable boye to tiki bana na biso po to yaka kozela macaron ya mutasi akufi na ye to yaka to zelaka macaron na habite macaron ngoto ozela awa po to bénéficier na nini parce que soki mutakufi ba journaliste nde bazwaka le devant pour na kopanza information pour na bandeko baza libanda mais information o tozoya kozwela bandeko libanda ezaneti tokomi ko bondela ngo ezaneti bondela ona ndeni parce que faut basa la liste moko na moko Kempiana pourquoi ngo mengo na ndenge na yo eloko ezana logique ba site ezali ebele ngo mengo na ndenge na yo pour animer Mila depuis tongo na otala na mituni déjà na mituna intérêt nini oyo ba frère en Christ ba kozwa soki ba pesi biso macaron wana na bien intérêt nango te parce que lelo to sala la promotion ba technicien na biso ba télévision ba betaka ba artiste chrétien wana chaque jour même ba o baza vivant ba pesa bango mbongo te mais lelo soki mutakufi e komi ba condition e belé oyebi ke o ekozala peut-être matanga nanga suka na ya soki artiste chrétien kufia parce que tout le monde a ba artiste profane soki mutakufi ba condition le kaka ya boete lelo toza mercredi corps bimalobi jeudi mais jusque là ba bensi presse depuis 10h du matin tisiko 18h to ça l'émission zo beta malisolo pa Ken Peneza ke balobi bazo privilégier nanu bato ba chaîne télévisée parce que ba chaîne internet bozo komaka ba système mabe to en général tozo ko ba sujet mabe masolo ekinde msubo memande msuyo ngomba ba privilégier ba chaîne télévisée mais ba koma ba titre mabe te pourquoi nati ndenge toyebo depuis 10h tisikoyo badi o bazelisa biso na habité soki ezala ba pesa biso badi na mbongo na habité mais na habité ezala ofele nazomona intérêt ya badi wana te bobo ba journaliste internet pourquoi ba journaliste internet ba osala ba sujet par rapport ya makambo ba kuta nango oyo sala ozwa badi polo bio travailler musala ba fanso de 10h nati siko to komi 18h ba lo batozela ti 20h vraiment elo mo pe to beta pe lisolo ezali ke bande ko AMC baobi bazana confiance sur ba journée sur internet parce que musa zo sala malamu te dans net ko filmer ko kanga photo mo wei c'est un mari misamu bo kanga photo ko publier na internet yango moni confiance yanga ile mbokate ya yo ezate ya confort nga Eva ezate ya confort nga Freddy Akimbe ezate na tuno question moko soki na tunio date au frère Alain Moloto akufaka est-ce que ta yo yebi pesa la date na ne pona la kisoke loko wana na okangela ngo ba frère en Christ tout ministère Marie ndenga kufi ba cérémonie tout ba ça les apôtres bembeza na mort ke ko bima lobi
après 2 ans 3 ans tokobosana na biso ye yo pesanga ka date même Alain Moloto akufa même Charles Mombaya même frère de Baba na habite soko zo maîtriser ba date ya bato kanga 5 ezaka ndenge moko yo ko tia micro ne pas ba frère en Christ wana otuni bango ka ba date poso otuni bango date ya musée ba peso mbangu otuni bango date ya Lumumba ba peso mbangu mais ya bandeko na bango ba date yana ba pesa raté pourquoi po babosa na mutu après makambo boy total ba intérêt total tozala na mawa Sœur Marie Misambu o eza occasion o tout le monde même ba petit na biso ba coin so bangi ba profiter ba liambo wa Sœur Marie Misambu eza occasion ba ko lia pembo wa Sœur Marie Misambu AMC et le big il faut pas qu'il en ordre parce que famille Sœur Marie Misambu peut à sa peine famille na à travers Pologne ba zote ka $10 à travers ba carte on demande que ba se retrouver pe ba ndenge dispatcher yango. Merci beaucoup. Le lot toza le combien? Le lot toza le 27. Le 27. Le lot eza le 27. Ba petit na biso ya banzela wana ba créer ki mo idéologie ya bimisa. Ba badge ba teka pour chaque Congolais a se retrouver na coin na ye na mo badge na ye. Bande ko AMC bakangisi bango balobi non. Mais eza bongo il faut ordre ça là partout. C'est là ngana silisa nanu bakangisi bango. Balobi bango baza na droit koteka te mowei bakolia na ba œuvre na été ko bimisa badge eza œuvre pété. Lelo bino bozui responsabilité ya makamba ba badge. Toza lelo mercredi le 27 badge ya ba frère en Christ o ba prometaki population congolaise nanu bimité. Normalement faki batikela ba bande ko na biso wana o bazwaki mwa idée ya koteka na ba balabala so ndeko a bénéficier na moto Marie Misamu atteindre moi 100 francs, moi 200 francs, Rosani. Laissez l'occasion au mutu na mutakolia même mbongo Marie Misambu na kwa na occasion ka yango. Quel pena na habité modèle fene zani na ba batu ba otalo partout net ozole la Sœur Marie Misambu parce que mère Mila Bella dinganga na kati ya Londres na Freddy Maema na mi mawetu bazota la biso. Bébé Marlene, bébé Jevon, bébé Gloria, Didi Girl et pourquoi pas na Jordan na kati ya Londres ba otala biso modèle fene zani. Modèle fezaka bande ko tu bolandi biso. Frère Nangai Mbokatier de la presse na tuni yo ba date ya ba musicien o bakufa kala na moni répondre ngata date moko te. Ça veut dire que na biso bato presse na ba artiste musicien to koma ko bossa na ba date ya bato bakufa yango so mona ba cimetière ya ba artiste ezotonda matiti. Donc eloko na osenga ba artiste chrétien ndenga Marie Misambu akufa ki date moko na papa na biso musée Laura Désiré Kabila donc na kosenga date oyo babosa na ngote ne babosa na ba frère Mombaya ba Alain Moloto donc ba maîtriser ba date ya bato wana nyoso bakenda na sepela ki atro na geste zetiki rasala ki na niveau France na Jenny Kumbela na Vero Kiri na Patuka Pangala bango batindaki déjà mbongo na bango ya somba ba fleur makambu nyoso mbongo ya somba fleur ye toki awa commission suso bimi ono batu bana droit ya kosomba fleur te na habite ko soutenir mowei o ekomi ya ba condition boye nga nazo comprendre te en plus nde na ebisio na ki depuis 10h au moins 18h nde nazo badite nga na azonga pona kozala mumbu te na fanda ati 20h nazela ra badji wana na habite o nazela et ko apporter lenga nini après matanga na habite. Merci beaucoup à comporter le Niken Piana, tous appelants de Gonabiso Awawa et va à se présenter toujours na site nabiso www.potonapoto. Bonjour bande ko balandi bino soza ngande ko mino Eva Liquide ya congotelevision.net. Lelo oyo na banza toza awa liboso ya église ya frère Patrice eza pona ni eza juste concernant que nous une nouvelle beta biso banda kala oyo zo biso depuis longtemps que non on est touché nous tous ezala ba musiciens chrétiens ezala biso corps de la presse mobimba ezala ba na la télévision sur votre internet la Sœur Marie Misambu elle nous avait déjà quitté, elle nous a quitté depuis le 16 janvier 2016 de cette année et aujourd'hui toza awa rien que pour avoir votre impression par rapport ya badge ndenge tozo c'est là. Bon voilà justement on est là toza awa juste pour nous avoir badge ou permettre biso lobby to kota na martyr de cause pour la rejoindre bilili ya événement national au ça yo ministre ndenge ya AMC selon yo l'AMC en soi c'est que vraie structure na bango ba sali bien selon bango ndenge ba sali bango ça bien mais le problème est que on est là depuis 10 heures
et 10h jusqu'à 7h, tu as 18h. Donc 8h du temps, tu vas dire, ah, c'est comme si on te disait, facile. Vous pouvez bien le faire bien avant, mais avec le jour J, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il traîné. En plus de cela aussi, oui. On a évité vraiment un mot de la fin Zani, pardon. Ouais, le mot de la fin est que, base de la lobby, tu peux savoir image vraiment tenir informé na oyo so ngwa. Merci beaucoup vraiment monsieur Eva, tout ça pena Freddy Akimbe, mère Mila Bella Dinganga Flozi la belle de belle. Un grand merci na Flozi la belle de belle kalamingité, ça dit que libala mokonzi. Libala mokonzi, Flozi la belle de belle, ça dit que ndenge jezalaka, ndenge nzamba lobaki ndepe bible lobaki kalamingité la mine dovo un grand merci. Tu pena Freddy Akimbe, votre impression par rapport ya ndenge tozali awawa. Par rapport, il y a l'impression par rapport à Bachinde Tozozela, na Kimbondo, dans l'hôpital, dans l'église, il y a mon âme loue l'éternel, il y a frère Patrice. Mima Wetu, Bela Dinganga, Mère Mela, Nico 3000 la mine Dovo, Frédéric Kimbeyo, c'est une vérité, c'est yo. Normalement, j'ai lié tout ça à débat, pour tout clôturer, des gars, tout me ça à débat, pour tout décortiquer. Mais, Maman, on a un moins drôle. Drôle, non, il faut que l'on nini. Parce que ce que l'on drôle, AMC, équipe Mumba AMC, bazo boya bino ba journaliste internet parce que beaucoup de ça maman ba loenge. Ok, ko filmer tina e bembe bo kanga photo bo publier. Na éviter vraiment pour na yo. Yango monem sous confesse c'est ça parce que biso ba journaliste internet bata AMC nga uti ozana frère Patrice e bisinga yango ke Julien Botalatala tozo invité bino bato internet mingi parce que beaucoup ko dévoiler ba secret moko bo OK ko ça le matin tandis que la chaîne télévisée directeur programme azali a technique azali et puis déjà azali soki mabe azali sanction azali ah on internet sanction azali yango moni moi confiance azati na bino na été impression ezali te confiance il faut ça là moni poto na poto d'abord ça société cleboa.com netinga boy de la nation eza société un moto e ba non marampe ngala lobaka likambo à chaque fois événement sur le Congo un temps maman va citer botami et belé preuve année na otomona Congo to lobela info ngapena ebota ah otomona Congo to lobela information donc ba citer botami et belé si on va citer on a botami belé on les a par rapport pour Jésus aussi la vendredi na 15h j'ai scellé AMCC to yoka ngo souté pour ba zora la quoi là-bas biso pe to zora la quoi na biso tu peux pas bilobela oyo ba message okoma ba faute banani bon mais toujours ba likambo oyo obi ngala ngolo ba elo moko na ko condamner te et puis na ko pe ko za pour te balobi lelo Karine Mokonzi moto a publié ki oui to jijango na ndenge a publié ki que non asali faux bani mais réellement total nanu est-ce que petite sœur a kotaki na salle de ya morgue pour akanga photo ngana zalaki mais baboya ki presse ekota na kati ya morgue ngai limbokati de la presse mère Mila Bella Dinganga na mima wetu na zalaki mais baboya ki presse ekota sikoyo elo ni ezangi elakisa ke note frère moko kaka ya bango azali na kati kuna nde azwaki photo a publier parce que Karine ndenge ki welisa na ye atie la baronne a publier et que Karine Mokonzi invité vraiment votre pression au mot de la fin des années par rapport à ndenge ou le qui émission ta le prix pour na ndenge ba batch ou masolo ba batch ezobeta ma masolo ba batch d'abord des années za ma côté ngai funa au mona ministre na biso Mende na mona pe général na biso Susukani ya Mao ya ville ya Kinshasa na mona pe nani ministre intérieur il faut bien mona na yande kimuta yango funa mona bino pourquoi le mona bino parce que biso doza un peu négligé lelo soki en plaire za makasi pour na sœur Marie Misamu ezande biso eza ba télévision ki sasate parce que ngande mutu oyo kutu na publier ki muta liboso na YouTube que Marie Misamu akufi ezaki na kati ya parler na ye ba sikoyo ba télévision ki sasa boye sima boko mi ko bengana na biso ngala tseka on la ba 2 heures ba 3 heures moins. Mais le lot est comme biso de comme moi ba poison moko boye ah gelé tout ça non pe batou ta net mima weto on sepela la tête Bella Dinganga on sepela neni Julien Noël Kamel Jili Mekatol Ricky Kipande boza tellement belé chancel même mon ami personnel et là yo pe mususu yo na boire nani
Nico 3000 ans. Nico 3000 ans. Wana Oh. Nous vivons les ports de Yé. Mère Mila Bella Dinganga. Un grand merci aux appels à Bogos. Ah, Zoko, t'as pas ça la pas entrée naïe. Bogos, oh, il y a vie du public. Nengue, ça l'a raté. Bogos, c'est vite impressionné les années par rapport à Nengue. Il y a Nengue, tout ça, c'est le babach. Bon, c'est regrettable, hein. Moi, je me suis la presse. Et oui, les presse n'a pas l'habitude au Congo. Et les caras pas l'habitude à. Moi, il y a un monde entier, ça l'a raté. Comment c'est fait si événement, moi, ils ont un beau cabot, peut-être ils ont un mawa. Et bah, je ne sais pas, il y a pas d'image. Et comment c'est là, il faut que c'est un macaron pour te filmer. Et ça l'a raté. N'habite ce que nous tinamine so ba journaliste ba zaki matanga mangi somme na poto ba ngopeso ba anakin faut ba yapeso ko luka ko makaro awa parfois Patrice ezala te na to mo ngo ambo ba kena ba zo boya bino po bozo publier makambo mabe mingi Julien to ko fona makambo te Facebook na site internet eza na relation mo côté Karim Okonde a publié qui photo ya Marie Misamu na Facebook na e non publié qui yango na vie public na poto na lengi ya Congo a publié yango na Facebook na e a publié yango na site internet te. Vous comprenez? Bangamon biso to memaka nga na comprendre ngo te. Mutu mo aza image mo mabe a na Facebook na e. Mais en Congo bimaka ke non site internet mais non. Habite ce que moi de faire les années na le qui émission tala lelo. En tout cas, moi de faire les tout le monde azotala Fredi ma mère Mila Bella Dinganga azotala yo na mima wetu. Ouais, mère Mila mbote belé nga yo na sali na donc na c'est pas non fort mère Mila do umela kane no ba umela fort. Ba tika to sa musana ba musana na biso na liberté nyoso. To ba soldat te. Je dans ce cas bata presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On appelle Simbote na Didier Masuki Ozali bongo patron, il y a entreprise, il y a site. Avis du public, on appelle Simbote na Rabi, confrère na appelle Simbote na Batuto et pourquoi pas na Blandine Mbaki. Un grand merci na Blandine Mbaki na 4 RTNC. Tous appena et puis Stella la merveille, ngana fse koka pardon. Même ça koka pardon, Stella la merveille. Boma Blandine Mbaki. Donc concert na la carte RTNC na pesi mbote bino nyonso omba potongo na pesi mbote et pourquoi pas Alain Luzala na deuxième EIP Masuki a pesi mbote zala Matika Songo ya ba bébé Matika Songo eza émission tala lelo na site internet poto na poto impressionné za ndé tozo zela ba carte na biso bonne année merveille na batunio so na no poto na poto Lamine mon ami je te salue là où tu es pour Lamine nanga to sala ba parcours moi belé ya ba site. Mais ndé c'est la macaron. Mais Matina si na respect aux la matanga na chapeau mon aki malamu te vraiment. Si na respect vraiment. Moi ce que on répond on respecter ma batuno oh mal ba fan na yo partout na mère Milan pe alingaka yo metanga moni la ti chapeau na matanga et ça ma malamu te. OK mère Milan na bougeon moi demi pour façade mon nana. Bon comprendre que naza trop cassé le kondi déjà. Kondi poni. Nayaki depuis Kala je suis arrivé ici à 12h to inzela mongana mutuka moko. Bisonio Sontera Moko, macaron automatiquement ezalaki, eza plutôt. Mais nandenge bataleli masolo ndenge ezokendele, bat baza moi ebelé parce que ba site internet normalement il fallait pas tout Julien ex permettre ngana loba. Koko loba ko. Na pesi yo temps. Total nan teke pourquoi macaron ezomela. Té. Total macaron omeli ponani surtout ba site internet parce que tu as crédibilité té. Matanga o électif vraiment que tu as crédibilité parce que bande qu'on a biso ya internet basali mabe makasi mingi yo condamnango na condamné yango na za d'accord na yango parce que le internet yo bato bazo sala mamutu entraîner lo ne soit bossa na bato ba bande yango te exemple ne se uta na mutakala Julien papa tanga opeso conseil papa abino ya classe Emmanuel Botalatala en Belgique la PC Bambote. En tout cas mes respects pour na papa vraiment. J'enlève mon chapeau, mes respects papa Emmanuel Botalatala. Merci Nayo. Papa na biso nyonso mando pesa so ba conseil, ya classe bande pesa biso kaka. Julien, Mati, moi je faisais de 80, je faisais des 90. Papa zo ebisa parce que bande salon. Ando sala ba 80 ba 90. Mais siko yo siko nini ozo ngoke no so ba paramètre ba parabole kuna. Ba boy bino parce que bozo publier ba image ya malamu te, ya respect mo oui ezali susu ndete. Yango no moni ba privilégié to moni ba conseil musu to kotanga pe kombote. To moni ba conseil musu na ba confort musu so apé besi ba kendaki mais pona ni biso. Mais to lancer pe appel mbala moko association na biso. Voilà Gypsy Matai. Na habité vraiment Gypsy Matai pendenga zawana impressionné zanini par rapport ya ndenge ba boya. Même si tu habites matango se commune makaro commune. Ba to ba tongo ti ba erwa zo rade zanini. Et là on kabola pour dire Congo il a pouvoir te.
Quand on se peut pouvoir, moi le roi Tikali. Parce que ordre ça les sous net internet. Bon, n'est-ce journaliste qui n'a na clé na boy clé boa te clé boa tu na zalaha. Mais tous les sur internet mais toi n'engi moroti. Même il y a TV qui cherche ça toi biso nyo se mettre n'engi moroti. Muto na muneti biso to na ba ifasi to ça ba c'est na ba ifasi. To bi d'ontologie journalistique. Et belle bon ma sima ndaku. Voilà que TV mingo le beta TV la et fili aboyé le batro. C'est bon, Matika Songo na habité vraiment mot de la fin non. Pas nous boy temps dans le moment moto yo pesinga mot de la fin. Yo linka to ba ke makaron to zoate. Ah mais respect exact bozo to sali makambote. Ngana za kuna besoin ma 40. Nana besoin ma 40. Toza pour ba respecter bisoté c'est parce que biso moko to sal ke ba respecter bisoté. Pourquoi boba on le bon? Parce que ba journaliste internet ba mo sala buzoba oyo Ye a publié photo qui ngandi oyo kuna aokoma imbécilité. Mais yo vous avez pas na kati mambo. Naza na kati menaza lilala o wana te ya ropola. Te to vanda ka te ke makaro ya umeliti ero pour makaro zo umela parce que version originale les a que makaro za ki mukie bakenda osalisa mususu po batu mususu balimba pirater. Mais to so moment yi makaro te. Examen de tête okenda osala to zo makaro to longa ba earning. Mais ça matanga ya mutu faut respecter on za en Christ. Julien Zano na loba Julien pas nyozo katanga iso ka bat ba lobby ba loba mama makara bazo zo to linka ba sa critique to critiquer no biso moroti biso mona alingi ne yo bimisa sko ko eza kati na yo ozo katanga siko poni ngani ngo bimisa sko eza kati mais tika ngo poser nga question tika nga na répondre pour mes amis lelo oyo ceux qui journalistes internet hasard reconnu te na matango hasard délaissé c'est parce que c'est nous-mêmes biso moko tant na loba biso moko c'est que na mitie na kati ngamoko ngamoko na michepe na kati parce que Julien so sali bêtise aux internet ba ocha bisonia nga personne sali bêtise ba ocha bogos ba ocha Fredia Kimbe ba ocha Jansi ba ocha batunyoso mais to kende na makambo yo na nenga normalité matanga oyo esila na ka vendredi sina 15h kati sina ke ato sali 1 million de vies et kosila okosala suni na po wana eto ozana besoin invité aroya et on a besoin de nous pour combo la biso beba déjà. Tout le cas tout soigner, tout le cas réconciliation entre nous. Tout ça les lots au monde lelo ezala publier ezala malam ou essayer pe journaliste internet mo ba sali réunion mo. On a CP appel mbala mo na association ya ba journaliste to sala wana mbala. To zui de mingi na lancer na ba patron. Ba patron ya inter, je na rezo micro. Za micro etala lelo. OK, chila mo boy, pose matin mo trop. Chila mo boy. Ba patron ya biso nyonso boza ba patron menga lo ba collaborateur na biso parce que sont nous Mathieu no ateti makasi boyete Mathieu. Je connais mon travail na lekana ina na rolonga la club wana kebo na sala. C'est que ça dans la tendance wana. Tendance te na sala ka yango un jour parce que c'est mon travail que je connais. Avant zo lo ba pe boyete. To continue so ka solo, continue. Faut dire ki na banda lo ba boyete depuis kala na lo bango, depuis kala na lo ba makambo yo. Ngana machaba monte parce que le travail ba parents na ngandi ba futer na Minerval. Pour nous la lelo matika songo. Ce sont mes parents. Ce sont mes parents, le travail qui me fait l'homme. Moussala n'angande ça la ngake na za mutu. Donc bit nangai ba patron o nyoso bana ba mikanda te. Ya ba site boy ba ke biso moro notre décision 1. Ya rosa l'association na biso. Ba coordonnion so ba coordonnion so to okutana ya ba entreprise. OK, mon et puis tozo et debino pour boza peu crédible parce que le lot ba manquer biso. Tant ba manquer biso ba manquer automatiquement na bino parce que après bino za biso. Donc tout ça les locaux ils a bien ba coordonner ce ba obenga bino ba oyebisa bino loko moko biso déjà na club boa et ça na simple biso to en problème te ni titre mabe ni te. Merci beaucoup Matika Songo tous belé tous ama belé malgré ma tanga mena bala c'était là la merveille ka son mon épouse Juliano R Kamel Jili Motema Fredia Kimbe cela veut dire que attends matanga la kisa ko za na mwasi na yo Mère Mila en tout cas vanda na ngwende na yo Sam Chapele Lukano mwasi po bilambo la tete toboka les bien. Merci beaucoup ndenge tobaki toujours to zapena ndeko na biso Zini Kumbi o akoya pe ko pasola awawa Zini Kumbi pas au sala entraîner na ye ndenge za na ebite ma Zini Kumbi po na yo vraiment masolo ezana ndenge nini yo pona mambo impression na yo. Merci Gilles Botalatala les mbokati de la presse. Merci à nos téléspectateurs nous sommes dans biso partout dans le monde. Je veux dire Gilles nga betaka c'était nga mama macaron te ponga utata sa macaron na ko filmer sa macaron on sa l'émission pour longinanga de macaron. Je veux remercier honorable Zakari ba sauter ndeko sala bino na ba kosoma maputa sala li presse. Merci honorable Nazuli Puto Tindi, merci honorable Zakari nga lo baboye.
par rapport à journaliste internet omoni biso cop oyo ndeto lelaka ndeto futelaka ba palais mais lelo cop oyo bato ebele babebisi yango mutu moko awutaka ndako na bango excusez-nga mpo na terme tellement aza fes gaillard aza pembe bapeseka micro akomi journaliste internet et puis nazobeta sete na biso bajournaliste oyambi Olivier na site na yo okokoma na titre ke wera a répondre héritier pour abatala yo comprendre AMC zoboya yango wana mpe tozoboya yango mo tosali organisation mwa bajournaliste internet toyeba no toala combien na moi liste basana to miso 60 o Kongo nguba na nguba o Kongo misili na misili vedi kope baby yo yebi basila biso somala ba ina ba mukenge shai place pa Gilles Molaso ba audio visuel to nyonga mapona boulot lelo to rolinga te vedi et puis ba fille na biso internet bo mingano po kangana makolo na vrai boule. Oh, mamnou, permet de se bisi toi la matanga sous Sinikumbi. Julien, ngalo ba marambo ngala monaka. Tu comprends? Veut dire la crédibilité ya journaliste to ya chroniqueur et pas musicien ça te. Tu comprends? Veut dire musicien et sa journaliste, ça veut dire pour ya manga fogaka. Ah. Mais merci solo. Oh, bien. Julien. Mais ngala Sinikumbi. Ngala Sinikumbi yo yebi. Omoni lelo hein. Lelo au vitesse to ba pena likambo vitesse ah ngala loba nyonso lelo lo penga permettre ngala loba au vitesse ba kebe kanya mapaza na sima na yo loba na nga fingi mutu te Julien to lobela marambo ya internet to lobela mama 40 posé importante je respecte mon général Kanyama o asala musala ki to nga fingi mutu te na loba oyebi lelo elo wa ba vitesse yo na vitesse ngaka ne na mobali boy na ko mamwasi pourana na bi que to vana marambo wana vraiment lelo matuza mama matanga na bité vraiment modèle la fonezani na ndenge ki l'émission to kata parce que we bi 42 zalaka émission ta lelo émission ta lelo talaka vraiment ezaka ba genre mambo wana te bi 42 zalaka tala za parmi ba oyo a permettre ka te polémique ezala le bas l'essentiel pesa message. Je reconfirme avec Fox. Betty Boana océan maya munene chocolat na forme moto na forme chocolat taille acoustique taille spandex. Francine Ngembe la femme à haute qualité autrement dit phrase correcte. Merci beaucoup 100%. Oh merci beaucoup. Bon comprendre que ndenge salaka tout ça. Bon comprendre que ambiance oyo na bité vraiment s'il te plaît. Ça tout ça sérieux. Toyo kana. Tala neto fanya biso tout. La plupart batu baza awa eza ba journaliste internet. La télévision c'est ba kene ici ba la télévision ba siba c'est pourquoi to stenga la bande sur internet. Après ça, il y aura une réunion au salle pour que non ba bêtise c'est les masouté. OK, mon appelle mende déjà. Vitesse autant speed wana ba en anglais, speed wana eza na biso na internet. Muto télévision reçoit elo sikoyo. Yo sur internet sikoyo. Mathias Yango, je vous garantis que non à la seconde près. Monde entier reçoit yango. Par rapport à Moutou à écran, par rapport à Omba, Moutou à Numérica, par rapport au Gypsy Mataï, par rapport à Blandine Mbak, Moutou à RTNC, on comprend. Donc il veut dire quoi? Il ne faut pas considérer Bisso. Sinon on est là, Bez, Yamari Missam na poto, et Bisso. La première personne à ça que le qu'on a Freddy Akim, il ne faut pas le marcher le mot, il a été dans le pont Yamari Missam à 2 h du matin. Dans mon avis, Moutou à chaîne à télévision, à mon côté à 2 h du matin, qui est pas dans et dans la chaîne à Congo, là qui soit dans le oui, on comprend bien vraiment, balandi émission tala partout, les journalistes basent na kanda makasi pegi ça, azoko sa yo trop, azoko sa trop parce que ba ebike ba ma ba internet ba ko ina mbeba. Bakoyi na mbeba bazui ba photo na manque ba ko publier et ben Michael Jackson ton limite Michael Jackson a kufaka to mona photo nete zela na zone sa yo zela ken malembe Michael Jackson Marie Misambu programme yon bâti vraiment à 100% la télévision net Michael Jackson a Kinshasa Mobimba
na ba terrasse nyonso musique Michael Jackson manda obeta na chaîne la télévision ce programme qui Michael Jackson par rapport à Marie Missambo mais sur l'internet autant la mutu tout la programme ne eza na Marie Missambo par rapport à eloko okufela eloko awa ba radio nyonso na mutu kana na TV zaki mamba keste mais bokisi sœur Marie Missambo soni ka na internet yango tolingi su te ke ezala bongo tonimi na biso mabe wana ebite wana etambola na TV te photo zala na internet yango batelemeli nde batu ya internet parce que photo ya sœur Marie bobebisaki image ya sœur Marie na internet en plus lelo mona oyebisa yo masa na ngai omoni lelo biso ba congolais facteur ya temps toyebi yango te omoni lelo toye depuis 10 heures ti sikoyo artiste chrétien wana na minute oyo bake bakopi na bango baoluka balar biso siko to passe te na biso tokozala pe soudé tokozala internet Peggy sasa yo Peggy sasa na habité vraiment votre pression par rapport ya ndenge toza awa toza mbona Kimbo ne pas faire partie c'est présent AMC na biboy nazo contredire avec force avec agressivité mamu Eva Soloba quel internet vous comparez votre TV n'internet n'internet basala mamu sans déontologie ezala ki budigi pour mutu tout atalango rapidement biso tout banda masolo na internet toza avant internet et banda ezaka mutu na chaîne na mbika oui bato musu baluka ba succès na internet biso bana ba succès na internet te to kota na internet pona libana moko efongola jeu naza pour masala ngai tika songo ndenge auti koloba to réparer po mutu auti na ndaku akwa momi ali kangu ya sonani ayeboyo o nakomi jouer na internet atangela ngopete ata norme journalistique exacte attaque de charge habitable internet je suis contre ça nazali contre Eva likambu auti koloba Eva ote parlemité Eva lobi mabe Eva zo kumisa ba tu internet ba danger globera biso ba to TV mais na biso ba ebele ba zo internet pour na succès ebele surtout basi Kindumba ebele pe mibali ba pede ba mibali misusu internet ba komi kolinga basi ya bato mabala na poto ba bebisi musala oyo ba bebisi na ozumwa po mutu moko ba bebisi mabala bato na poto foko loba même ila yebi makambo to bebisi télévision et Eva il faut rectifier le rwanda bato internet baleki bato ya localité biso tout ça confrère mutu na kwa na ye ngai na boy tolobe makaro eza sans impact na ba oyo soki ba vona ba makaro na bango ba va nango to ye awa pona makambu ya actualité mutu na mutu arozo image ya Marie Missambo na ndenge na ye ba okipende commentaire na ndenge mutu saleli papier na mbanga na ye et puis ba oyo to yebi déjà ba oyo ba luka succès na internet conseil na opesa na remercier masala ka secondaire a koloba bozwa bocha norme bocha droiture OK on a déjà ministre de la communication et médias la même avant ministre Menda loba yoka te mutu na ngai ba massa oyo ba olinga bami basia bato mabala na poto pour sa rémission batika bala basi Kindumba Sony et ba sida je vous dis, les propos tenus dans cette émission n'engagent que moi, Peggy Sasa. Et non, na site Oyo et Olekisa. Bassia TV, Bele, lesbienne, sans impact, qui nous bat. Bon, ça va t'apporter Bele, c'est pas Beba Nyama, Beba Kabila Binango. Alors, bossa la structure, Bassia Télévision, Basson Moulongo, Bamibali Pe. Botika olinga basi ya ba mabale kufu na poto likoya biso ba journaliste ya internet alors Eva faut asenga pardon na ninga diminuer ba tu ya télévision mot de la fin nos années mot de la fin zali to ye a pona makama carotte et déjà sans impact sans idéologie to ye a pona mutu na mutu azwa actualité na ndenge na ye. OK, ça va. C'est bon vraiment ça va toujours tout ça ma partenaire était vraiment Eva il faut s'il te plaît. Il y a un combat caché à Freddy Akimbe. Peggy ça o a le bien na raison.
mais soka lo ba keno ba journaliste internet basali kindumba bana kindumba ebele ya ba journaliste o ya télévision o ba kota mabala na poto na yebi yango te ba jeune fille auto bana otala total na télévision ah ba ta bloka mikuse mon cher ami c'est pas la RTNC o le kana télévision on l'a ti cinglé ya normal yo mona nandi Mamina Masengo alata cinglé la télévision na lukuku sampo alata kilote to mona blandini mbaki landa chaque fois au moins la gala takango c'est ça non le quel peine pas ça ko bakisa lisusu ngana osenga yazo contredire Peggy non comprendre les ambiance émission tala lelo ni pas ailleurs nalobi matika songo soki bosala kindumba na internet te pesa biso ko moi si na yo toza en direct awa moi je suis moi si nanga on a prédota nazola alliance le 14 février moi si nanga Stella Kasongo la merveille na Manchester Mami na pe yeyo mami na bino basi na yete vraiment bazalaka na awa te mais yakini azali mais na bala ye yakini azala ngote ozamasa na ngai tozaka na yo totambola na yo nayebi na ngai mais so na comprendre be balande miso tala lelo po comprendre biso eza ambiance ya miso tala lelo tozoluka to veto sangisi nde ba Julien zela Ken lelo na TV bato bolo mamba TV mais bon compte pe biso tozana ba TV oti mais yo sala déjà na sala ba TV oyo et na sala na 5 TV oyo ya Congo 5 TV na parcours mais natala TV awa na internet natala place on aliaka na mona que internet na liaka na kende parce que internet ezali ke okomona ke le coûté comme trop boko fanda boye bosololi na montana quand même mususu baena le coût bato baena le coût ba titre baza peka awa tanga ba kombo ba Mike Lokamba nani susu ba Mike Lokamba banani susu nazoba bato babandi vuma titre ya mabe na internet Mike Lokamba oui na site nini susu grâce miss batiti musu na yebite te pardon na bango Mike Lokamba Mike azala na sima na ngai Mike déjà balobi déjà que est-ce que déjà mabe pour internet yango zokima Mike alobi mabe te Mike asala émission atindaka mais patron na yenda chaka titre mabe mais la tchè awa po Mike mta représentant awa na habite vraiment balandi émission talo un grand merci zela un grand merci na bayeneso soutenir biso un grand merci na le boss et la mine d'oeuvre o asali ke na bimebino ba parler pourquoi pas la Flosie la belle un grand merci na bino nyonso mais mina bela dinganga na habike bino nyonso eza ambiance oyo ya kozwa ba macaron bozomona wana ambiance wana ezaka toujours mais bazolela toujours que ba journaliste internet respect ezalité ba journaliste internet respect ezalité bozomona kaka toujours en tout cas ba journaliste à Congo baza ba complexé tout à fait normal bozeli batu depuis 10 heures batu ba koma héros ole balanda bino place bofandi tala ndenge batu ba komi olanda ba ozomona eloko nazoyebisa yo musala oyo eza musala akufa tala ndenge bakangeli ba journaliste porte ozomona batu ba obebisa masolo donc ma preuve bakangi porte bango porte nahabite vraiment batu tout eza makambo soni respect à presse ezate liberté de presse ezate pe to na église ya mosala na nzambe bakande bakangi nahabite vraiment Gypsy Matai donc nahabite vraiment na bino nyonso nahabite vraiment na bino nyonso nahabite vraiment problème nini ozoleka aussi c'est dababi que respect ezalité respect ezate parce que ba journaliste babengi bino nanu te ozomona te ke ba journaliste baotia siko désordre babengi bino nanu te mais boza pressé on dit ma président tala est-ce que batelemi na porte batelemi na porte ba bloquer bango pe porte po eza makambo ya soni na habite na moki kuna soki toko se comporter boye ekozala pasi na mawa bien balandi émission tala lelo kande tolobaki toza bongo awa na Bandal précisément na Bandal na Kimbondo boyebi que partout bozota la biso mère Mila Bela Dinganga Freddy Mayemba Mima Wetu patron na ngai vraiment la mine d'ovo motema ya Flosie la belle de belle boss Nico 3000 isika wapi na za manager toza pena ndeko na biso Frank Semai o ya Congo France ye pas opesa impression na ye mbote Frank Semai mbote Julien Botalata émission tala lelo et puis na site na so poto na poto ouais poto na poto merci na pesi patron la mine na pesi mbote quoi donc j'ai impression les années par rapport à depuis Toyaki depuis 10 heures tisiko vraiment pour na yo vraiment bon ce qui est vrai marambo Julien Botalata là toujours frère bato ba libanda ça fait très mal. Et ça matanga, il faudra bien organiser. Bon, ils ont accepté des organisations, il y a un comité où ils ont organisé par ça cassé en mari. Azari Mouto faut faire ça honneur. Et puis journaliste, bah où miséré les bandes boité.
parce que nous sommes d'abord Moussa Mbayango, tu as la caméra, tu as fait libéla, tu as fait soutenir le tu as fait cette information. Donc sur le moment où il faut que la presse laisser passer. Si on ma presse laisser passer à travers le monde, il faut valeur à journaliste. Donc quelque chose de Internet. Internet c'est comme le roi et le roi au Internet c'est journalisme en ligne. Donc ils arabes donc voilà donc il faut pas passer sur valeur au abisso. Non, moi respect ça pour na nini pour publier image à moweyi ti partout vraiment ça peut mutu ko baby ça ko sala ba image à bon vraiment malamu te. Te botata il faut te reconnaître que bantu valeur ba côté trop na musalo. Mais place bantu valeur baza ba valeur bazanga te. Ba valeur bazana tu usa valeur parce que ça la musano comme ses doigts. Bantu valeur il faut biso dénoncer bango. Mais ba bango ndenge ni na misala na bango so be constater que ndeko wana asala musala bien te bo pese makamon te be carte carrément on le sacrifier tout le monde. Nazo informer pe nazo rappeler nazo informer mbala moko ke to ça déjà association na biso nyonso donc ça dit que association de presse en ligne au Congo ça dit que bo mona ba sitima mutunde za tokeni yo po kozala to kene ko mona ministre de communication et média la maire Mende Omalanga et puis to ba ndenge ni na osala makambo bo mamno so pe moi respect pe zala invité moi de la fin des années. Non, c'est une idée noble, encourageant, ils ont bien parce que nous sommes souffrir, il faut tous la représenter dans moi comité moroboy. Ce que ça des gens dans le bac bravo na bande bozu idée wana. Ceux qui bobengi biso tokoya, pourquoi pas to sauver Moussala parce que ça on en a marre. On en a marre je le tala donc moni maramba boy. To ba maramba ko maka OK ba je suis pas sangana. Et ça là vraiment passe. Net maramba boy. Et ça la passe, et ça la peine bien. Merci vraiment. Toi on a ndeko na biso pe awawa. Na ebité vraiment ko se présenter na ba talo partout dans le monde émission Tala Lelo. Cristiano Kabe ya Congo lengi kande ba rappeler lengi. Congo lengi veut dire ya Grace Mbizi la sexy celle contre. Ndeko komi balete lengi ya Congo na Congo lengi. Veut dire leader ka moko Congo lengi ya Grace Mbizi biso yo ba PC lengi ya Grace Mbizi. On a souligné. Ah yo nem to remplacer Gloire lengi. Veut dire CR7 veut dire on a souligné loro moko boye. Na profiter en bande biso ba saka émission na Kinshasa s'il vous plaît. Toza biso so ba journaliste ba animateur na biso to ba animateur na ba chroniqueur pardon et ate ke bolo ba ke biso to be simsa na bino to musa te toza soki ndenge ni non bomi ko saka parce que miso na TV na biso Kinshasa ba le kana ba institut morote au PCP fait comme français a yebité en ça émission de biso la fin na lingala. Tandis que biso ba critiquer biso lelo ba moins moins que rien so parce que les papiers na big na fait na rédiger papier na bini ba sa dissertation na ba na introduction développement et puis conclusion bon ça côté biso ba moins que rien to ça musande mon abino pour de la fin des années parce que to gagner pe tant tala vraiment la fin des ba respecter biso ba biso respect papa muso to ça musala mo ko c'est que biso to de la libanda to l'équipe ba on a inventé tout ça dans le monde entier ba on va ta mara biso ba mba aussi là ba on va ça ba on ba. Merci beaucoup Cynthia Bombo tozarana yo pe na poto ndenge zalaka toujours mère Mila Bela dinganga azotala yo azala posa yeba parce que na que Sydney langa au songo mima wetu azala posa yeba événement zo le ndenge nini na mère Mila na ebité pour na impression des années mais pour na impression na ngeza passe pesamment ba ko respecter batu toza batu totangela pe ba classe jamais mutakolinga kia osa musane mo boye ayeza pour mamba batch so omoni ke to somba ya ko somba ba lo bato za ba mboko to somba ba batch ena ke ba fana sabiso ko abana mike ba mbule bandi boye to tiki ba bana na bandaku to tiki ba parents to tiki ba misala ba ko fana sabiso be banda tongo tibutu na ka kande. Merci beaucoup balande émission Tala Lelo. Quant à moi je tiens à remercier les boss la mine de pourquoi pas na chinois non les caméramans les plus suspects Tresipo ou Asimbeli biso masolo to appelle des connaissances été monde de la fin des années. Ouais, Ngana Zali, frère Abiri, Ali Nazareth, TV, Ozokambamana, la présidente du Parlement Céleste, Tiffany Mokwa. Donc, Nazo regretté quand on a ramené ce les cabane de la presse locale, bazo baby, ça vraiment réputation, nabiso bata presse tendengo saranate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quant à moi, on a fait Sambote dans la mine d'œuvre. Pourquoi pas la mère Milan, Freddy Mayemba, Mima Wetu, en tout cas, Mima Wetu. Merci vraiment à beaucoup cité la bino, besoin pour savoir des informations. Ils ont le candéni. Tokunde la bino, l'issou, quand on est na Pessimbote, na bino nyonso na Mouna. Un grand merci na bino nyonso vraiment. Bobenga, numéro Zawana, tu repères nous sous la suite et émission na bino Vantala Lelo. Merci. Bon s'abonner na site na bino. Poto les boss la mine d'œuvre. Mère Mila, sécurité toujours. Et pourquoi pas dans Elenga Congo, il y a Tracy. Merci beaucoup. www.potonapoto